site nini? Oyo site nini ko? Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson les chiens que n'est pas la fête. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Ilemo, Oza Ilemo, Toza Bilemo, Ozali Bilemo Kati Nankolo Yesu Masia. Tonga Pelokole, Tonga Ekomi, Tango Ekomi et Belemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Bokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi azapo kota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Bokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Salut Nabino tout vos messages, toujours qu'on a Nabiso. Vraiment j'ai un grand plaisir de vous revoir encore aujourd'hui devant vous. C'est toujours la mignonne de la presse et Glory Jasuka. Moi on aura toujours la soif à ça Nabino toujours va bien, toujours la surprise moi quand il y a Ebele. Vraiment je dis un grand merci à Gracimbizi, merci à la grande équipe technique. Là je vois Mika Bajinde derrière la caméra. Pourquoi pas à toi Montréal être ici pour la même magique. Merci à vous tous qui nous soutenez de loin. Vraiment on a là Bino tellement fort na kraka. Je sais pas quoi dire, toujours na bonzambe quand les arala moi la mukie la chance d'aller belé mon vibration polémique mon ozotambola vraiment ça no mibeko ya nzambe vraiment pour la lelo quand na loba keza royinda ngala zana pona ko sala bi ba plaisir ne ka bo remarquer mika toza vraiment déjà dans résidence il y a frère José Nzita j'ai un grand plaisir lelo lisusu roya mapena moto na nzambe musicien pena ataka pena tout à l'aise muto asoka yembi azong sera pena espoir na mitema batu. Pour la deuxième fois na micro la mignonne de la presse je reçois encore le frère José Nzita tout déjà na résidence na ye ndika lo baki avant mon na ye fona beta non mon le romo ya bien c'est Sabino tout vraiment merci rapidement nazo koma déjà na plateau na ye kan ngezalara bon mon na ye directement boye bani notre solana frère José. Mais avant tout je fais de gros bisous à toi c'est Maya si pourquoi pas JP Maya depuis Paris bino tout na Paris on a Suède là je vois Matou idole mon vieux et depuis la Suède merci à toi, merci à Jovivango, merci à la famille Bella Moriac, merci à toi mon oncle Pablo Manienza jamais na bosana yo vraiment quand on le baki tout ça déjà en résidence il y a frère José Nzita et tu es devant Kobeta Maso na indi na beka la mino de la presse à kota partout oh yo pas je frère José kota ka la mino de la presse à kota c'est des découvertes à l'élo toujours na découvrir ensemble et ça pour na découvrir artiste musicien na biso frère José Nzita ça déjà prêt pour Nako Yamba, la mignon de la presse. Bonjour frère José. Bonjour Ndekonangai. Oui, boni. Bien. Qui m'est ça? Nangolanzam. A Rovanda. Banda ya. Vraiment naïe. Boni.
Ouais, ça va, par la grâce de Dieu, tous qui ne malais malais menengen kolo. Azo pe sa biso souffle de vie. Mi colonion so. Ça m'a la grâce tous ça bon moi, ça va. Babi na ngozana méchant mabe kongwelengi. Nini ka to salioni. Ngelengi na méchant na bango te mais ngaki ndena na reprocher bango ga emwelo muke sur ba titre hein. Moi, je suis une émission, titre moi malamu titre bobeti bokomi o José Nzita prépare son nouveau mariage. Le titre bangaka yang bala yo bala. Non, mais boko koma bongo te ngala zana batu balinganga monde entier. Ba yibi pe situation ya ngai ya libala na ndenge ezali, eza ba confident ba oyo ba to akati quoi on a benga ba neko na ngai akati ba yibi masolo ndenge ezali. Omoni. Alors ce qui déjà au bêtis solo net ndengo na ezala kwa neti o devancer batu. Bansi bat, o papa no espoir pe a bangi. O bangi te, ko tia espoir ku tutenga mbali moko. La ke linga basi kome. Donc ko tia espoir ku to la no pongi po o timu koloni no ya. Voilà. Espoir ku tute pour même son des ali kolobaka elo kwa juste. Ça veut dire ce qui tozolo bela album, tia titre que José Nzita parle de son album. Son album mbali bala la ngai. O tiende makambali bala. Mais ce ko bato lobeli kambali bala. Heureusement que va côté na kati ba yoki ata likambali balate. Donc c'est ça. OK, merci, c'est le frère José Nzita au micro de la Mignon de la presse. Frère José Nzita babi mikunga ena moto. Ba lobi o mikunga oya mesana ka bongo parce qu'il y a utaka déjà la musique o wana simandaku. Le bana. Simandaku. Invité babi o utaka la musique simandaku, musique opena ba bina ka wana penza ba musique wana pena musique profane. Non. C'est profane la musique à Simanda ou la musique. La musique. On va bien au Simanda ou que au bandara na Simanda comme la musique wana. La musique pela normale. La robette na quoi c'est mon amatete. La kangonia ba bien ngo. Ouais to betana ba wenge to betana bloquer belé. Et parcours à vie. Vie ba bossa la histoire. Histoire et utika la histoire. Mignonne. On a sur le roman. Bato babangisa babangaka koloba passer na bango la télévision. Na kamwa ngo po ani ubanga. Pourquoi Kobanga? Parce que ça qui passé. Babinga on a français, le passé. Ça ne revient plus, hein. Faut pas avoir peur. Voilà. Et ça, il aussi le cas d'ango. Mais tout ça, là, bon point ni. Pour la édifier bat. Quand le papier, moi ni ma maman, ouais, là, aux hommes, on a mon comme sous, on n'a pas comme moi, en dame. Le petit frère d'Akumuda, a commis frère Christian. Frère Christian. Que je salue mon frère Christian. Merci de nous. Moi na lemba. Moi na lemba, merci de nous rejoindre. Et là, on y est sali. C'est mal le temps. Yo lobi merci d'avoir à rejoindre Bino. Voilà, mais mingi ba c'est pas la ngote. Te ko c'est pas la ngote ba o ba linya ngote c'est que baza contre royaume des cieux na ye. Contre lola na ye, il y a poni na ye lola. Ya tala ba to be sa musique bango ye ba to sambusa ko nzambe bango ye. Wa utina ba kisi na ye ya ko comme nzambe na ndeni. Paul la Bible azara mutuni. Paul azara malfaiteur, azako saccager ba chrétien ko sangana te. Paul soit à côté les chrétiens au katamito mais hier on a comment évangile à comment évangile à comment épître ce moment donc et c'est le côté baloba beaucoup tiens point la vie à moutouté glodie chacun de nous a son histoire quand ça cette histoire n'angana yote yo poko zalanga jamais donc ça veut dire Christian frère Christian wa qui da komuna comme Christian lelo ezali grâce on la salier Paul lelo atika mokili akwa mwa nzambe koko mwa nzambe ya peut-être l'espérance que tu y as déjà. Comment moi nzambe ya pétété. Koza moi nzambe za pétété. Glodi, monde to abo, to ba jeune. Mais to se discipliner to kima makambo ebele ba jeune basalaka. Pona Yesu otondimela. Et kasi ko yo sentiment wana. So moto lingi nzambe ta akoya te. Ala ke pa nzambe ni po ba pekisa mambo olinga bati. Po ba pekisa makambo ozomona. Ko to soko ye il faut tikango. Est-ce que Christian dimi risque wana ko tikango. Amuta ko betela maboko. Et ça c'est que yo ko tele kapo po utaka na makambo otonde. Te mutu na mutu ala tango na ye. Bon frère Carlito. Moni. Donc mutu na mutu na ndenge na frère de baba apôtre autotika biso. Vous savez, Léon a commis un zambé, Léon a qui apporte des baba Koufi. Merci Seigneur parce que à Kenalola, parce que à Koufi, mon parent nous le souhaitait. Il a regretté son Koufi, mon parent. Donc, Boyambi, Mutema Rofongwama. Frère Christian Pena. Fitiri Robert Anayo. Kitoko ya usaganate.
kitoko kuta na senga ngonga mo na osenga ngoto sa mo fiti ngelo mo ata mo 3 champs to sali na iye penza abeta pena biloko to yoka pena na kata mo Nzambe e bo sentir que na nguya musuko le tala obi bo Nzambe e futa ka kitoko obi nina titre ya album na ya bo Nzambe na zo so ke bo Nzambe futa ka kitoko tala moni Christian ngazana Nzamba au confondre batebele à vivre la vie plus meilleure que waza vivre les bosso et puis ce retourner à sur le cas comme na kimia ko lekanda ngazala qui avant à voyer bisayo parce qu'avec le Seigneur Jésus na kolia matembela pamba pongia kitoko ya danger ezanga mutungisi ezanga ba compromission. Et comme le théo beta ma soeur frère Christian te mettre le bien encore juste à passer en passant faut to lobela parce que moi to lobela mambo Nzambe biso to ba frère nga zo lobela mambo ba tuté na le mambo bana Nzambe to kotanga kombo na tangi frère comme ya Carlito na tangi kombo ma bezate na to tanga pe kombo frère wera mais oui na quand ça frère bon ça mon mbali à moi si frère en Christ azaka frère c'est un frère so la benga na ko benga grand frère to petit frère so la grand frère nanga ma grand frère wera Asa frère, bon on a bien une grande sœur. Bah frère, on a ba frère Kofi, ba frère JB, ba frère. Vraiment. C'est quoi l'idée moi où tu es lié de ton bien mon frère arrive à que non organiser puis moi le moment beaucoup de temps ba frère ouais ba frère Kofi. Beaucoup temps. Tu organiser le renaissance ni pour biso to yemba musique mo. Pas ta frère, frère kaka. Beaucoup temps. Tu na ba édition ko, to kutana na ba studio. Les gens frère Kofi to kutana na studio ndia. Invité quelque part au Québec pour vandi. On soit écouter invité ngatolia. Mon boyo que nous lia pour nini. Obina bo comme sangai. Ah satana te. C'est un frère, c'est à moi Nzambe. Voilà. Oh, frère Kofi à moi Nzambe. À moi satana te. So invité nga José c'est to que nous lia na restaurant moko benga apesa ngai offre na lia. Pour na lia na été. Te asombi nga biloko na lia na ye c'est mon frère. Tala. Botika ba ironique yaya. Botika ba ironie aza mwana Nzambe. Ndenge za wana tangu suta una lia na ye. Kolomba mo connexion. Abando tuna manze makambo Nzambe na bandu ko expliquer pe mbala. Botika kolobongo satana pe connexion. Te biso bana Nzambe ba peshaka biso lisute. Nga Nzambe biso na kata aquarium. Na kata aquarium ba peshaka liso mbisi. Mbisi so ba peshe na aquarium comme ya mutu propriété. Jamais mutu akoya so na ndobo na ya boka na aquarium ba peshe. Ezali we comme mabe ba peshaka mbisi na mai. Comprendre? Ngande na ko peshe na mai. Mais ngade yasi ba peshanga na aquarium. Yo peshenga sondeni. C'est impossible. Voilà, donc, ils ont ma bête, kokutana na ba musicien profane. Tenga zo sa bandoko watala nga ma bête. Ko pesa ko fi mbote to wera mbote to jibe mbote ngo bateke ozu masumu na ye, to ozu okomi ozu soki ki wera na ki jibete. Aza frère na ngai. Oyebi batu musubo katsa batu masumu. Ta musumu masumu yo sala geleki na ngo ya ye. Obenga bango batu masumu par rapport à nini. Po mutu mo ajija bango na nazana ete. Bilo bito za la ba jiste to jije bango te. Omoni musique ba sala za bulo na bango. Mukolonkola ko linga ba bongo la mutema ba yekoto yo. Promets ete ngai na linga ko taxer bango te. Ngala uta kuna. Na bongo la mutema na koma mwana Nzambe. Lelo le frère da kumuda atiki ya mwana Nzambe. C'est mo ko musupe frère wera ko tika mo frère Kofi ko tika. Tala to criminer bango te. Ngali nga batu bakunda na bango te. Bondela nde plus pona bango. Eleki malamu mingi. Soko za mwana Nzambe solo. Olinga wera abongola. Olinga Kofi abongola. Sala ma prière. Okosenga Nzambe blobi demande-moi toute chose je vous donnerai. Soko bondeli nkolo mtabi akobuka mutema na ndenge ni comme si mwana Nzambe. Donc bilo bolo baka eza sande banga so na kutana bango to sola bien ba frère Ferré ba frère Fali ba frère nanga yaya. Mais oui, bien sûr. Vraiment, comprenez, c'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux. Surtout à la Soto Koutani, na frère Nanga, donc ça a espoir et bien invité Marandi na Loba. Parce que, bon, Nzambe, Zakatinaye, surtout na ba, Capelo à ça, et la Bisso, Betel, son nom, moi, quoi, les canons, on bien. Capelo, Yaminkunga, oh, Yanin. Yo préféré Yanin. Tu me quoi, tu le Minkunga, beta Minkunga. Tu Minkunga, on peut la savoir, on a déjà, on a tout taper Minkunga, Yesuka kanzolele Yesuka wankaka. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Abyss DG Normandie Export. Olingi, voiture de l'Afrique et des ponts canaires. Mituka, ezokoma.
na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minute yo eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko to sali yango ya biso moko bala foka eza ya biso moko. Bunangi na imbila yes yesu. Vraiment, la mélodie du ciel, quoi, la mélodie du ciel. Frère José Ndita, j'ai habité dans le Baninga, on a nominé, mais si on a 50 trophées. Bon, trophée, ils ont une qualité, ils ont une moni pas na yo. Mais là, c'est pas encore un peu ce trophée. Obin kolo za pe trophée. Ya c'est ça la bien. Ya c'est ça la bien na za na ngot. Na ko bimisi lo na za na kapia wart. Na na ndula wart. Na za na bana mboka. Na za bele to zo ba diplôme bele zalia. Problème yango penate pour na biso. Problème c'est ça plus kombo na yo komama na buku ya bo moyi nzambe. Glody. Tout ce que tu peux faire son nzamba yebi oté na sens. Au moins ta ba potre ba kenda ba benga milima mabete. Ah encore to sepeli to benga milima mabena kombo na yo. Yo ka réponse à Jésus. Ba ka sa ko beta bravo. Abi bo sepela te po milima mabete aussi bino. Mais sepela so ki kombo na yo komami na buku ya bomoy. Donc eloko wala ndio so na ezala ngo normal. Mais yango penate bank service. Posa na biso za plus nkolo akanga aye bangai. Kola tianga na livre na ye po mukolo ndandanda na kende. Vraiment, frère José, quand on a le qui papi yo na moto mikunga simbi pona yo ozaka jala ba moto na ngambu wana omema ngoti la musique chrétienne. Mikunga simbi na sa bineke. Santé bon mikunga. Yango ebimi na kinda ba so ba savorango et na la uti ba Congo na utangi matadi. Na uti ça la sortie officielle. Suba Congo to lamsa bili motonde. Na uti kuna pona Congo central na yembi munno kwa Congo central. Ndena kendaki juste la capitale na nina province centre ville ya konani ya chef lieu Congo central na Matadi pour na kende ça la lancement officiel. Donc ndenge za na tiki yango kuna. Donc na poto bezoya avec la maison Kin Express. Il y a papa Antoine Katoto, Bomonango na Bruxelles, na Belgique, na Paris, Ezali, na Château Rouge, na Bomonango. Donc Kin Express Production, na Zobimisango, na Poto. Le papa Antoine Katoto Louembe Boebié. Ouais. Merci la minute pour depuis la RTP, Radio Télé Puissance. Je vous dis un grand merci d'être branché. Le frère José là, n'est aussi vraiment temps yako beta masolo mukene. Frère José, c'est ce album na yo combien de titres? Le bac la fois dernière 10, oui. Zabite to kotango yango yo bakundi mpv mono inzenza fulukiaku nkwikizi inge izolanga vomubaka mpulusu ndungunu bikatwa yimbi. Mambango susu ba combattre bazo siko susu drapeau sundeni susu. Ba combattre basilekela drapeau te. Poti ba marcher kuna ba marcher na drapeau. Comprendre? Basilekela drapeau te basilekela ba revendication o ba osala bazana besoin mboka ebonga mboka ezala malamu. Mona drapeau boyo. So ba moni beaucoup sepela ba mona ngapena véritable combattant. Ba yembeli so ina. Na yembeli mboka te na yembeli nzambe. Ya banze mo nzambe mena ki Congo. Oyebi na biso loko moko. So ba moninga boye ba combattre fo ba fier. Oyo na kamwa bato okeye ba États-Unis mo kamati lati drapeau États-Unis. Nonsense. Et à sens te. Voilà. Ok, il y a Angola, là, tu drapeau Angola. Il y a un sens. Ce qui est étranger, moi, quand tu es américain, tu es en from where? Balobanin. Ou from Congo. Oh. Mais là, tu drapeau Angola, et si nous sommes allés, il faut représenter le drapeau Yamboka. Là, éviter complexe,
Tout ça va congolais maman et là changer ndamba yebi biso va congolais. Ato salinde no ko le anglais ko le Obama. On va congolais. Donc ti la mo on sala so bani nezate nous sommes congolais, nous devons aimer notre pays. Puis le but prie pour ton pays car ton bonheur en dépend. Je dois prier pour mon pays. Donc j'aime mon pays, je l'aime. Voilà, mais bon, bah comment on va savoir quoi là ça on sait nga on peut se soukenons OK beta kuna concert on dit. Ba combattant ba osala makamula bango. Mukolo ba permettre ba José Nzita ba ya poto to yena biso ngala yo kutu yo na habité ngala mvulaka bango te ngala na kondana ngala bango te moni mboko eza mboka na biso nyonso mutu nyonso azana liloba na mboko alors tika libre expression ezala mutu osaloba na ye ozomona nkolo nde mutu ayebi ba réalisation ezala ndenge nini glodi koloba eza mabete loba na yo omoni mutu nyonso azana droit koloba mais pour ça na biso ezali to porter ba solution au lobby même solution au lobby même solution je crois et makamuna bango ba loba pe changer mambebe na mboka ah ba pression na bango ba sala kuna et changer mambebe yo banga otika okumisa kokumisa leti nani mais place wana place ni na ngwana lobati yo moko bango loba non non le président Joseph Kabila na tanga kombo na ye a président ya mboka Congo Glody ngala oyebiswa solo na leo le so président Kabila ndenga zawana abengi ngalo bina ngai que José Nzita yaka oya koyemba na tana fête na ngamoko te Glody je suis congolais c'est mon président membre politique etalinga été ngaza musicien artiste na liaka na musique na ko kende na yembi na fête ba pesinga mbongo na nga na zui oh mais ni non bote kamboka likola mbongo bongo ko yemba na bongo soko mar bongo abenginga to be soki Joy Mugabe abenginga na teki su Zimbabwe bo soki Sassou sa benga na teki Brazzaville te wala eza na cadre ya ko kamamboka te wala cadre à respecter musala na ngai na le na bulo na ngai na musala na ngai esili maintenant okene tena bando yembele papa Kabila kumisa ma sala botenga na kumisa kande nzambe koto wande na ko sala ngote kumisa ma papa Kabila zonte yanga yangote ngala koyemba bongo te ngala koyembela nzambe na makambo ya bengi ngai nakena kumisa nzambe na nzambe akela na ye na batu nyonso ba otala donc ça veut dire soka respecter na papa pese pouvoir wana soka respecter ngai c'est ka respecter nzambo ya benga ngai donc ça veut dire que yemba nga donc biloko ya kende ba Kabila bengo kendo yemba te ma politique ndena okota te mais mamuna ngai ko yemba musique ya bana nga baliaka nango na futa la classe bana yango bongo suko so na ke kuna te musuko so ezate donc attendez ba combattant bazana ba ibina bango ke lelo so ata mo continuer ya benga ya mboka na beta na kendo beta pona zo mbongo nanga mais ma bende ko se mêler na politique. Voilà. Merci à toi prophète Gikanga depuis Hollande. Cette belle émission c'est pour le plaisir des mamans Tobela. Papa Langa il te comme vraiment ko chuter lelo pe ko arrivé que non frère José communé pasteur ça l'église. Comme ça l'église n'est pas bien. Na solo ba sabande ko bazali awa. So nkola benga yo te ko meka ko sala ngote. Maman nzambe basala ngola ma sécurité Glody. Baba bezara lo moko ozo yembo kote ya. Li felo eza. Lo la paix eza. Na maman nzambe ba principe ezali. Pour être un serviteur établi lokola ministre eza na ba principe. D'ailleurs mukili établi ça ba serviteur nzambe te ya. Nzambe yemoko la Bible dit il les a amenés captifs à jouer captifs par Malikolo et ils ont fait les dons dans les églises à Salibango dons aux églises dans Katamokili la monde à même bango ba captif à préparer bango à kiti bango comme badon. C'est Dieu lui-même qui choisit ses serviteurs. Serviteurs nzambe ba koma kango na loyengete ko fandika abondela lewa na komi na bo de membre na ngande boye bon to ba l'église Yesu azali na Bible te. Yo bana bo Jésus dit ça l'église bat ba royaka. Mais ko be ça l'église ba otonde belé la bo katia na ngane so balinga mingi ba ya otonda na tongwa. Mais je n'ai pas ces mandats. Dieu ne m'a pas donné ces mandats, je ne suis pas mandaté. Si on s'allie à Ngoza, on est yo qui na RTP, l'autre na RTP. Au côté na RTP, le lobo ba embauché ou quoi embauché. Si ko yo ba embauché ou na RTP, au ça l'émission au nom de la RTP. Na suka sans OK pas chef du personnel RTP, oh futa ngambon. Oh. Alors tout le monde na futa mbon na continuer. Oh yo moni be mission sur la scène ça hôtel quoi comme na bino. Pour futa ka tena bi oh to nani engagea yo. Voilà. Moi je comprends ça. Maman nzambe fo nzamba engagé yo. Son nzamba engagé o te kokufa na betaka lisolo uza oyo mingi. Uza c'était un serviteur de David. Azalaki moko ya bato bazaki ko simba ba instancile ya nzambe ya David. Mais mukolo moko abebisaki.
arche de l'alliance sacrificateur batiango likola ya niama ye amoni arche lenge ko ya kimimbango ke lukotango OK ezalaki interdit na bambulumbulu basimba arche alliance po ezalaki réservé na ba sacrificateur nzamba frappa ya kufa mais ça la kama bête alinga ko protéger on ko mafuta na et ko sopana na kati ba peine proposer moni alors nzamba boma donc musa nzambe nga teke okena kwemo ko boy moni yo muta hote azate na ko improviser na pasteur awa soko meki ko la ko boma yo on sali bien mais bien wana sali nini et bomi yo donc je crois musa nzambe nga ina pasteur je suis un chantre et nazali évangéliste et nazali évangélisateur. Évangélisateur azalika propagateur apamba musa na yiko zo maloba o pasteur na mangazo teya ake azo panzango côté mususu ye babengi évangélisateur mais un évangéliste est un ministre azala ministère ya nzambe azala ko la apôtre azala ko la prophète azala ko la docteur ye babengi ministre mais évangélisateur azali propagateur ça veut dire azana ministère ya koyemba azana don ya koyemba azo zo maloba papa na azote ya sous le pied de son pasteur azo panzango ezo kende ezaki sous 4 murs et comme mukili mobimba donc ça veut dire azo sala service ya ko propager évangile mais il n'est pas évangéliste donc bolimbisa nga bande ngona ngai qui pasteur soke koyaka nzambe faut convaincre d'abord papa na spirituel faut convaincre nga d'abord mingi donc faut na pena teti lokola Moïse faut ayebisa nga pena ke abengi nga tote donc na kokota ngobi kota kotate po ezaliwa voilà pasteur nazana Didier Nkoulou, na l'église de la Pépinière de Matete, que je salue mon pasteur. Je vous aime beaucoup. Moi, c'est Maman Malachi. Je les aime beaucoup. Donc, couple Didier Nkoulou, Maman Malachi. Église de la Pépinière, juste dans Matete, la Kouenge, face à face à la station Shell. Il y a Kouenge. Donc, pasteur Nanga Didier Nkoulou, et je suis là calmement. Nous allons à l'aise, au banda kuna kalatonde. Non, dans l'église, Nazara, il y a des problèmes. Donc, pasteur a voyagé. Il y a des côté Nanga. Il faut que l'église m'opère. So ya ndeni. Ndeni na ndeni. Église wana. Telote. Biso kenda église on kola tindio. Ba que nous semble la église no sote. Il faut zana conviction siko que nous semble la nzambe sika kola bengi pour ça lamsa. Vraiment, merci. Rapidement, on peut savoir contact na yo bande comme ça on va rejoindre Malamoro Zoka Malamo frère José et puis monde de la fan na yo na bande connaissance balandio et puis aussi verset biblique Malamoko na connaissance sur la Bible. Numéro na téléphone ezali 081 508 32 79 081 508 32 79 local à Paris Balobaka 089 91 28 048 089 91 28 048 089 91 28 048. Donc je crois un numéro dans la verset biblique qu'on appelle Jérémie 29 11. Jérémie 29 11 et va vérifier car bah il va ni nzamba le binakati. On est là pour expliquer pour l'instant. Faut expliquer bon. Expliquer pour l'instant. Expliquer bon cas juste 2 minutes. 1 minute. Jérémie 29 11. Bible le dit, si vous êtes obéissant, vous êtes docile, vous partagerez les meilleures productions du pays. Hein? Donc, Mouto Aza obéissant, Aza docile, la meilleure production du pays, ils partagent. Ils sont obéissants, ouais, docile. C'est vrai. Alors, c'est que la meilleure production du pays, ils ont. Donc, Nzambe a pas de biso. Merci. Ok, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis dès partout. Devant vous, c'était toujours Glody Diasuka, la million de la presse, qui a reçu pour vous le frère José Ndita. Tokomi Nasuka, merci Nabavi Nanga Tutu, ma idole depuis la Suède. Pourquoi pas à toi JP Maya, pourquoi pas au prophète Gikanga depuis Hollande, c'est Mama Yassi. Famille Nanga Tout, Nalela Bino tellement fort, je suis de cœur avec vous, je vous aime bien. Et je ne peux pas manquer de remercier Mika Badjin. Verset, si Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Donc Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Il a un projet de bonheur et de paix pour toi. Donc Nzamba lingaka bola munayo akotika la jamais kolinga mabenayo un jour. Le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse. Ok, amen. Merci. Là, je remercie Mika Badjin de Mombala Pembe derrière la caméra. Pourquoi pas à toi, Tracy Melenga, la même magique, Montréal. Merci. Et quant à moi, Gloire de Souka, la de la presse, moi, qui verra sans polémique, libre parcours, la minute tellement fort. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona glacé Studio NC Bato bafinga ki mingi pona glacé la sexy So kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena maseza magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez, chérie, Yari Idée, Kongolegi Balisa mwana mokatimile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimile Johnny Pelé Pastoral Bakatamile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye playe baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi